L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Nego ya Congo! Préparez VS na yo! Pesa famille na yo adresse! Na Toronto City VIP de Maluku! Esika wapi okozwa place monene! Bona libota na yo! Juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya! Yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za note pona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yana ngai ebongo pona résidence fanda kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, ole kamo pepe, likambo ya accessibilité, la lampongia ba bébé, nyonso esi etongama, urbanisation elenda, espace vert, ekuba, ebongo espace yage, pona bana, boza mobimba. Pona avenir ya libota na ngai, na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani na pesi bino mbote bandeko bolandaka biso à travers tout le la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci na confiance bolingo bozalaka nango à travers biso bandeko ya bino. Voilà, là je fais un coucou na grande équipe à tout le la vie. Washington, merci Nayo, merci na ba travail, merci Eric Shimanoka, Pinocé, merci. Jerimbo, merci. Merci Nabino parce que sans Bino, en tout cas, Mawamingi. Lelo, Naza, na Bogis Bompema, encore une fois. Bogis Aouti Kinshasa. Bogis va na pouvoir, Aouti Kinshasa. Tout le monde c'est libi sur dollar. Nenga bokaka zife tunani les dollars before. Bokis vous fait mambote. Ouais mambote papi gagne tout le bien la vie. Ah bon retour hein. Ouais merci. OK pour zongi. Mais faut la zonga pas na bisote. Ah, moi je l'équipe bien. Très bien par la grâce. Yo zongita parce que banda buzwa ti yo umela ki avant kende. Il y a le beau te remercier, grand Dieu à mettre va tempérer les circonstances. Tout comme ici Jésus-Christ, tout là qui bibe malamusi biso na mawana et comme ça ma roi des rois. Tout ça na kondima ke ngolu na ezali na biso. Tout ça na kondima ke nous sommes plus que vainqueurs. Tout ça na kondima ke yo za 4 na biso plus fort que za na mokili. Na lobi merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Gene. Merci à tous. Ezate ke nazwa ki temps. Ils ont tous une responsabilité, tous les parents, tous les responsables. Bakati saraka mboka na sentimenté. Bakati saka ibali kaka na pour moi qui chomo kebo. Voilà, merci. Bakati saka ibali kaka na sentiment yo mona mboka. Donc on a ba responsabilité avant ko voyager kotala. Donc na sens wana metam moko ebetaki ko ezala ki planifier faut ko bongisa. Biso toza bato te ke komi na Kinshasa komi kana ba sentiment te. Oza na kini mavo bima fotala buena sens wana. Ah OK. Mais yo yembela kabila te, yembela kabila nzembo moka mabe makasi. Bapesa ko basoda na Kinshasa on ndota mpo na yoka ke bapesa ba soda on ndota ba soda pona ko banga ndenge pona ko banga China rambo. Te ba pesa nga ba soda te nazaka congolais lokola ba congolais nyonso. Bokonzi à présent Félix Tshisekedi zobo ya ba trafic d'influence ya makambuko ya zotambo na ba soda o lito ya mokonzi o boete eza pouvoir ya peuple le peuple d'abord naza nani po apesa nga ba soda na sala kinzembo pona ko dénoncer mabe au Kabila zo sala na peuple congolais na sala kinzembo te po ka ezala ka sentiment Kabila sali malamu na Congo enga zo créer ba mabe nzoka nena niveau tozali il faut ba congolais tous à la prudent
ezalaki nzembo mpona conscientiser classe politique, conscientiser peuple congolais dans l'ensemble. Vous comprenez? Pour un peuple azalaki na danger, Kabila azalaki mal, Kabila azalaki pour na koboma, ba massacre, ba viol, ba génocide, tous les crimes de guerre contre l'humanité. Vous comprenez? Yonde na dénonçaki parce que makamna yembaki na nzimbo na kosaki te. Kabila salaki ba massacre Bundu ya Congo, ya Inyele Itoko, ya Mukungubile, ya Kamwina Sampu, ya 427 morts ya fausse commune, ya Maluku, ya nini, ya a calciné siège IDPS, ba lèvement, ba arrestation arbitraire, asaki ba mabebele. Alors na yembaki pona ko compatir na mboka na nga to ba artiste musicien na monaki ba Yusundu basanganaki pona na Abdoulaye Wade pona ko tele na l'équipe bango te donc to yembaki pona cadre tant na komi na mboka ezalaki te ke to yé pona cadre ke ba pesa bogisi ba soda te bogisi za congolais lokola congolais to yaki pona ko soutenir mboka makambo na lobaki contre Kabila na éviter so ezalaka ngamoko ezana ba congolais belé ba telema partout dans le monde ke baza ko dénoncer que bokonzi ya Kabila fait que nazalaki parmi ba oyo ba élevaki ba tombolaki mongongo na sens là parce que mboka ezalaki na passe tant on a commis na mboka nazali pa na ngai. Donc le kola bokonzi changeaki ba kashwa aner et kangami ba prisonnier politique tout ba bimi ngape na mboka na tana na libanda nazana ba grand frère ba na osana ba aner ba tchaki ba photo na ngana ba aéroport bisika ebele mais tant bokonzi changer carrément mitifo ne koi démocrate à côté nazaki obligé so ba bimi si di kapeno azali na prison abima koma bogisa za libanda zongate na na côté na pouvoir démocrate mais démocrate président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide rassembleur oaza kosangisa peuple congolais yango moni na yaki bakosa bino te o président Félix mutao diriger mboka te bouti komona nga na Kinshasa boyoki ndenge na zoloba makambo na lobaka Kabila Kanambe ona lobaka na poto awa yango na lobaki kuna soko tuni Noli Tambo aza frère na yo aza ndeko na biso to kutana na ye to tambola ne to ke ba restaurant soda azate o bogisa o tambola ba soda lokuta na tambolaki na soda te naza congolais na droit ya ko bénéficier sécurité lokola la population nyonso yango nazalaki donc ba kosa Kabila kut ba lo ba Kabila mtazo diriger Congo mais Kabila yaki na aéroport ba pekisi a voyager et soit Rabino non et soit Kabiso te to yebi ke partout et ko so bien obi ke pouvoir aux soit bateau. Moi j'ai le pouvoir mais ce soit Rabino Bondé là non il y a pouvoir nyon surtout quand il y a bon pouvoir les soit non on a expliqué pouvoir nyon surtout ba défendre ba protéger tout le monde écoute même ba Macron tout le monde écoute même ba Donald Trump ba na ba koti tina Sénat na bango le ba na ko sambisa donc partout pouvoir les a le neti mariage il y a le couple faut protéger pouvoir dans le quoi neti foyer le la bana il faut qu'on lande la orienter ngo ko pistonner ngo ko promouvoir ngo d'une manière ou d'une autre ko protéger donc et puis en plus mutu o azana pouvoir lelo aza congolais de père et de mère azana mission ya ko bongisa mboka alors ba anti Congo surtout même la communauté internationale même ba pays voisins mususu na ba congolais mususu oyo ba kota na lokoso ya ba intérêt personnel ba nga ba combattre congolais oyo aye pour intérêt ya peuple congolais biso tozala pour ngote bokiso biki yoza contre l'injustice yo baka oui biso linga mi pose contre l'injustice merci parce que sincèrement na komona makambo des okende parce que kola wala mka 2023 te si qu'on doit mona makambo okende déjà ça fait 4 ans hein donc qui est 5e année et là on ni oyo essayer réussir pour na yo sincèrement na mboka oyo tozalaki na Congo pendant 18 ans ezalaki vide 18 ans ya Congo ya Kabila vide 18 ans ba massacre ba viol ba lèvement ba arrestation arbitraire kokunda ba congolais vivants il y a ba détournement illicite à fonds publics république a ben intouchable et impunité mais congolais à côté des pères et des mères à kangi ba cacher tout ya aner Kalev Moutongo azalaki machine appareil à répression pour le peuple congolais porté disparu kimi John Numbi bakutaki ba morgue na katanda na yena ba photo ya ba congolais à Boma akimi
bato nyonso to bazalaki danger bakimi lelo ne tolo babwe eloko nini nakuti ya danger nakuti route ya Sekomaf obi ke tokendaka ba Congo kana nzela moko mais président Félix a sali route o ya Sekomaf tomo kende ba Congo na nzela mibale na mboka lokola Libenge en Équateur 65 ans courant ezalaka te donc so to komi 17h30 to vivre lokola bokomi 3h na Libenge mais tango atie courant ezali développement on comprend na mboka lokola Gemena Jean-Pierre Bemba le bien mon eka ba poto banda botama courant ezalate courant ekoti. Voilà Jean-Pierre Bemba. Oui, Jean-Pierre Bemba. Via Autena Laye. Autena Laye. Mais pour le combat nous le bien Jean-Pierre Bemba nenga zawana oui à kosama kipe. Tam ça bana ko jouer rôle moko ya kizenga za na position de faiblesse na Laye o ya kenda ki par rapport à volonté ya Kabila na FCC. Mais lelo a comprendre que oh na Libenge na mboka na bana botama courant ezalate congolais de père et de mère à courant. Là ça la contre et puis tolongwe wana quand luka oyo yendeza na kati ya capitale na Kinshasa banda Congo salama na kanuka courant ezalate. Président Félix a courant a 3 ponts boy ba lokota bangalé mais kota na 3 communes ça veut dire que congolais waza na kati ya capitale a kolinga moi cité na kati ya Kaluka eza neti eza loko ezo vivre lokola ezo vivre koleka kutu moyen âge na antiquité lelo courant et quotidien développement ezui kuna basala maloba na monoro na yo oh mais non na ko expliquer na minute toloba no mutu azwaka $500 na ofida komi kozwa $1000 mutu azwaka $1000 komi kozwa $2000 azwa 4000 komi kozwa 8000 ba pesi bango 500 pour la rentrée scolaire gratuité et enseignement hôpital à Sendwe na mama yemo mutu ayebisinga te ngamo ko nakendaki kuna baza kotonga place musu baza ko réhabiliter pendant 18 ans Kabila awa na poto ba réhabiliter kate na Kinshasa elo nizanga Kabila sala mbongo nyoso to wana ekendaka ya FCC na Kabila na mwasi na yo Live na Zoé na Jeannette lelo kutu ba bimisi Zoé na ndako ba congolais musu ba komi kolobo ba bimisi Zoé na ndako eza justice à 2 poids 2 mesures na bi oh Zoé kutu azana chance Zoé kutu azana chance nzamba lingie omwe ba bimisi biloko na ye libanda bongo Floribert Chebea oyo Kabila bomaki na ba bimisa biloko no libanda na ba boma yo pona wapi eza lokola Joseph malgré bateka ki na bandeko na ye na Égypte azo vivre na condition moko ya pasi momwe quand même aza vivant mais est-ce que bana ya Chebea ba mona sous Chebea bana ya Matungulu ba mona bango bana Thérèse Kapangala bana ba Rossi na ba bimisa biloko ya Zoé libanda na ba kamata ba bomi bato tout Kabila bomi wa pesa bien donc cela veut dire à part ça président Félix a tché assurance maladie pour ba fonctionnaire nyos basi ya basoda bana kozwa 30 000 francs congolais lokola $15 président Félix a commis ça on a 250 lokola $127 na aner na DG babaxi ba salaire makambo ezo kende bien là bien te nazo ka là bien on dit que Macron sali débat contradictoire ici na Marie Le Pen aloba ni abi mutuma ko bungisa mboka na mandat moko te mais Macron na France elo nya yo sala ayoko bandira ko sala métro ayoko bandira ko sala banzela non akuta déjà batu ba sala ya yeka ko bungisa ba réforme parce que aloba ka sali 1,5 million emplois mais 1,5 million emplois en France c'est un emploi mais Congo est un pays vide et un pays moko brut faut pas raffiner yango bravo na président Félix Tshisekedi na musala zo sala congolais tous la biso siko musala ngwana eza bino batu na yeka bozo mona ngoto ba nyoso ba mona mais la olobi bien na tunyo est-ce que pour na ko réflexion ko ça ne ba osala mama yemo lelo a osala ngona se mai to ba osala ngona na butu donc batu nyoso ba mona ngo mais oui ba osala mama na tunyo ba route mais tala ba route lokola elengesa et sala ka lisusu te mais ba sali yango eza ekosala ke déboucher mboka na makamususu banzela ni ayiko asosa osayo donc bato balobaka osala te babata maboma babata maboma excuse non ba aveugle to ambote baza bandoki bato mitema ba sorcier soko za ndeko camarade no za congolais bozala na faut la très méfiant na ba congolais to ko iko za mutema mabe ya boete pendant 18 ans Kabila sale le côté la kisangai namoni au monde attend sous namoni par exemple Kofi a osa makele na Kinshasa aba osa période mazo le caractère osa ba makele Kofi on namoni voilà ne tozali wapi sote muto akisangani wapi sote muto ya Katanga wapi ambandaka oh mengana kamwe na tuna bi oh mais Kofi a osa l'émission na Jean-Marie Kasamba pone otu na Jean-Marie Kasamba te Jean-Marie Kasamba 5 chantiers zapi et dernier nini 5 chantiers na
révolution de la modernité. 5 chantiers, il y a tuerie, il y a massacre, il y a viol, il y a génocide. Kofi incapable de retourner à Jean-Marie Kassanda, bilan 5 chantiers dans la révolution de la modernité. Mazala Makasi ne retourne makambu ya saut de mouton. Non, nazoli ngaka na faire comprendre que ce qui congolais afin de lui que président Félix Tshisekedi au sein de l'autre côté. Est-ce que makambu o ba congolais bazolo bawana selon ngana yo? Est-ce que congolais mako ke na libenge lo ba que Félix Tshisekedi au salarié? Na libenge place au que to fana pendant 65 ans Congo courant za te courant siko ekoti. Ale mutu moko bato libenge ba yo kayo. Na bosani ko ebisa teli sous courant na idiofa. Ocha courant na idiofa. Kene ko vérifier papier ganoza journaliste faut battre na zolo baté faut ba kende ba kene ko vérifier et puis ce qui est grave yo mo utro ba kena lingara justice na ba émission be ko ba makamo lokuto salami to bi ke asoni non attend niveau ya flatterie yango quand même to ba congolais na tout une question ngai ne na la famille te souffrir na Kinshasa so na bi que président Félix a sali banzela a tie ba courant que passe ici na Congo non pas ces ali mon moi quand même photo banda quelque part que liboso ezala quitté photo banda moi quelque part mais ko yo kalelo que yo congolo fan de lui que Félix c'est que dans ça le côté quel niveau mutema mabe voilà tu évolué période de Kabila Otala oui non otala Manette otala bien voilà période de Kabila député mandozo combien Lukuta na yebité yebité hein oui que lelo la période de Kabila il y a 5 000 6 000 blo moins donc 9 000 blo moins bon ouais oui que lelo député Mozoa $20,000 par mois et ça corruption pour 2023 c'est-à-dire azo ça la pont deux années merci à toi. Sur la corruption, c'est archi faux. Parce qu'il est présent. Ou $21,000. Non, excuse, écoute-moi. Sur la corruption, c'est archi faux. Parce que pour voter, il y a 500 personnes. Pour les députés, il y a 500. Pour élire, il faut 100 millions de personnes qui voter. Les gars, non, nani député parlement on va faire 21 millions parlement on attend l'élection ça mais quoi ils allaient sur ba élire président 100 millions d'habitants et non 500 personnes va faire $21,000 il y a le coût c'est archi faux yebisana Martin Fayulu incapable un aventurier non faut retirer point de vue non retraité c'est un aventurier faut retirer non il y aura l'explication bon continue bon de toute façon yebisana Martin Fayulu ya tout ça va blague dans le Congolais. Il y a Martin Fayulu, incapable comme député. Il y a qu'à défendre 600 000 et quelques Joseph Kabila Zouaka. Biso ba Congolais, toi na Nouvelle-Gine, toza na hôpital, tozo Bounadi, mania dit notre Kabila Yemoko. Ata ba ex-président ba États-Unis, ba France, ou à comment à niveau à 100 000, il y a 200 000 à Zalakate. Na ba émolima, na salaire ya 600 000, so 621 000 et quelques. Incapable de défendre yango, kaka koya ko kosa ba Congolais que ba député ba Zouaka 21 000. C'est archi faux. Là nanga très bien. Mboka nini Congo tokoyi ko Martin Fayulu batunier. Martin Fayulu basali accord à Genève, président Félix a retiré accord à Genève. Martin Fayulu a l'équipe Félix, Zonga, Boinaboui. Ba image et bimel Martin Fayulu. Mais papa Etienne Tshisekedi a ebisa ki bino. Boka mata na 2020 na 2011. Boko ta na parlement yo Fayulu lobaini. Au base na lingité. Donc yo base na linga kité yango kota ki parlement en 2011. Mais Félix Tshisekedi base na lokolo lobina retiré signature ya na droite quand même tous na droite. Batuni président Félix Kabila Félix Asali alliance na Kabila Boinaboui oh mais la top Congo batuni yo Martin Fayulu ceux qui ont commis président Kabila Osani oza congolais mais pardonner en temps la libre donc yo ka Martin Fayulu toza la capacité ya kopesa yo Martin Fayulu c'est qui na Congo député à honte sur total sur le plan crédibilité sur le plan témoignage personnalité à mutu comme Moutumobo ya Congo a postulé mais Martin Fayulu a un profil on attend na réunion à Saint-Sylvestre il y a Basango dialogue il y a Kodjote mais dialogue à Basango Martin Fayulu a fait na kata zoloba André Kimbuta Sabidi yo Fayulu zoloba comme chose radical comme chose Moutumo sonini kama mona yo ya ko defambongo pa nanga kuto yaki ko ozana banyongo na mususu futa kate na mona question na déficition balo za mobu na biso kene ko defambongo pa ya mwasi nanga Martin Fayulu na futa ndambo
Yo zali Martin Fayulu opposant radical. Non bien to côté Martin Fayulu nga tuni comme 21 000 dollars. O tuni ngali comme 21 000 parce que Moutalo. Donc Martin Fayulu banque Sabino. Non Moutalo. Encore comme voilà Fayulu. Non. Niveau banque Sabino. Non. Moutalo bima comme 21 000 c'est Martin Fayulu c'est pour ça. T'es à cause c'est archi faux. C'est archi faux. Il y a monene kutu ya oya Kabila. Mais ça le coup là ça confirme nga bi ba ko zongo. Te le kuta confirmé le kuta. Donc cela veut dire qu'on a ba congolais te ba qui na ba jeep dernièrement. Oh ba député bazo ba jeep ba se sanga ba tebele ba saki makele mais ta bazo ba jeep na Fayulu ba tutu bazo ba jeep. Batuni film Martin Fayulu bazo jeep. Oui azoki jeep. Batuni Martin Fayulu on a Paris vérifier na film au na conférence. On bongo zo na parlement sala na oni. On a edaka dichege. C'est archi faux. Avant élection 2018 ici là, il y a élection 2018 et ban était sotalaki. Martin fait la salle une année on a quota sous parlement. De temps à moni mandé comme na sous quota parlement. Même boula nyo soto on a parlement zo kambongo. Poni no boya ki parlement banda kate le quoi ba président Félix Tshisekedi. Le bon Félix Tshisekedi n'est président Martin Fayulu a ça si j'attends une fois na parlement. Macha Cyprien a été. Papa tient Tshisekedi a tchaki Cyprien à quota kite. Président Félix Tshisekedi a tchaki Cyprien à quota ite. T'es meilleur nous allons bon faire tu es bague. Zakaria à quoi ça non à quoi ça ba congolais. Oh Zakaria le on Zakaria le ba congolais la vérité à quoi ça ba congolais la vérité. Zakaria la vérité à quoi ba Congo ko le kabiso tout. Donc Zakaria congolais la ghanéen. Donc faire 21 000 dollars et un membre le kuta il a libre populisme parce que au bon sani Mikolo le président Félix ici bango opposition ça pété. Opposition lemba pourquoi le battre ba monter l'opposition té aïssa bango opposition za lemba parce que opposition bango basala ki les gens na valeur té na bokonzi ya président Félix na bokonzi ya Kabila Martin Fayulu ba betaki masasi mupe vimbaki mais na bokonzi ya na bokonzi ya Kabila azoi masasi mais na bokonzi ya président Félix Martin Fayulu yaki na voiture inde ti epa ya Kasongo obongisa pine nanga. Est-ce que ngana yo tozo tala marche nyo surtout ya Kabila yaki marche ya bain de sabat bakufa. Est-ce que Martin Fayulu kokaki na bokonzi ya Kabila qui n'est pas Kasonga bongisele pine. Oye bien na F Bazaï bazole na kata voiture tala Kabila betinga masasi. Na ina lo baboui. Martin Fayulu marionnette. Donc cela veut dire dans la crédibilité, dans le loco moya kolobate parce que bon konzo président Félix Antoine ça ba congolais que opposition lemba. Martin Fayulu a yebi bien opposition lemba parce que le président Félix mutumota le bazan la prisonnier politique moto akangi opposant moi kangi opposant. La qui sera banda du pouvoir la qui bembe a aussi moko bomi. La qui sera mutumwa kimi mboka pour la président Félix. Stade ozo memanga wana. Est-ce que Robima est-ce que Robima stade o meminga wana. Naza awa. Oh naza what? Naza na yo. Le président Félix a eu pouvoir mutumo côté ko tombola musapike ninga a eu pouvoir abomi mutumo na marche akangi opposant moko bazo sambise na makila ne basambise ba fangu di ngazata oyebi affaire à Mamari comment on fait back ça le Mamari rien et l'autre président de la République à lobby mama mukola zo souffrir na ye na minute ceux qui ba prison kotonda faut tonda mais ye promettait ba tabak non ba prison là prison ça dit ba prison etika polele c'est quoi prison etonda ça dit au moins une dictature et vimba ni ce on lobby très bien mais yo tam so comprendre on mal na ba congolais mususu état de droit ezaka kate pour na ko libérer ba prisonnier ezape pour na kanga ba prisonnier même Macron azala ki awa ba beti mbata Marie Le Pen aza opposante mo radical ya kabino no za institution mne na mboka ba ko beta mbata te bazwa garde mutala ba kangi na prison donc la ki cité ke ninga lobaki ke bongo la libertinage, eza jungle. Maman Marie aza maman aza na droit militaire que soit opposante ça ninga lini mais fait ça na ba norme. Il fait ça tête nga na fandia wa. Il fait la tête net nga na fandia wa na yebe na maman no finga o Martin Fayulu na komi ko finga ndenge ba bokechu ba sala kadi e be maman na yo munoko solo mais non. Est-ce que combat tozo bunda fona finga Martin Fayulu tona finga Moïse Katumbi. Est-ce que Le Pen na ba Jean-Marie Le Pen na ba Chirac tona ba Macron ba Sarkozy ba sala ki bitumba et combat politique pour na kokwesa France to pour na tomber la France. Donc maman Marie aza maman mukolo fa l'exemple. Tant que tu peux cet exemple ne faut en honte parce que comme il a la vie nous a comme une expérience aza maman sage ayebi ke batazo laisse mboka kuteza ba maman. Koyoka maman Marie azo nga sala neti ke passe bani na tour à président Félix Akosi aza na 69 ans. Donc mona Congo ndenge bandaki bien na ndenge chité.
d'ailleurs nga saneti que passe ya Congo ba une époque à présent Félix bon passe ya Kabila à 18 ans o ya yibi ba mbongo ba texta ba carré minier ba texta ba jekamine ba miba aboma ba société to mboka créer ba société parallèle comment na maman ya bongo zo sala bongo mbala moko ba parlement ki a sorcellerie yo siko kanti il est présent Félix anini elika ka pona ko applaudir aza papa ya aza papa to se tromper te aza papa OK donc aza na droit ya ko recadrer soki makambo eza mabe azali babenga azali arbitre ya ba institution nyonso ya bonne gouvernance ya mboka makambo lobia na mono tangi comme Martin Fayulu zo mo temps place wana kape na takino mo muke mais kutu esenga na ki na ngudu na ndenge mo boy je crois que Moutayebi Félix Tshisekedi lokola Jean-Marc Kabunda zate wana je crois qu'on est d'accord nanga je crois que Moutayebi histoire il y a pouvoir aux lelo lokola Jean-Marc Kabunda azate je crois que Moutayebi Félix lokola Franck Diongo azate makamole lo bo ça la bien pour wali konga pela la alors lelo yo bateau ba yebi bien eza ko la mbisi c'est-à-dire eza ko la ngando tongolo abishi que mukonga to mungusa o souffrir plutôt zo bela po bazane na maite yo bate akosi Jean-Marc Kabunda na Franck Diongo balobi Félix Tshisekedi c'est un jouisseur c'est un incompétent azako kokate sikoyo na bango pe lisusu nangana zongisa yo bien nzela tango IDPS bandi Kabunda zatenga na pisager ke Kabunda Kabunda tanga uti ko tchaba mitambu na kamina kuna baene na IDPS ayebi IDPS te ozoka beaucoup déjà ba osala ba ignorance Kabunda zolo ba question ki azate IDPS ko kufa mais to moni leader ya IDPS o batutu ba papa Tshisekedi akufi IDPS ko te pouvoir nazo ya toyebi populisme ba congolais tala mtoka Franck Diongo Kabila sambisa kena makila na bazo chai mai na makila mais lelo zo ba okene ko luka Kabila mutu moko ya Kabila sambwisi banga lobi bino bo yimilia ki Kabila kene boke na ko senga pardon na FCC bongulu manana kuna bo fléchir kuna on comprend donc Kabila o alingaka tika mwasi ya Franck Diongo veuve bana ne orphelin mais lelo à cause ya le koso ya mbongo ya mpiaka ya populisme alinga teni ba propos nzoka nde ya zolo baba bimaki pona dialogue à Saint-Sylvestre nzoka ne na dialogue à Saint-Sylvestre tambo mwamba bimisa batu na kasho ba waki ba prisonnier politique babimaki pona promesse ya président Félix Asalaki na élection que ceux qui na commis président na ko bimisa ba prisonnier politique tobo ite ingratitude des alib neti ba katumbi lelo ba na Kinshasa so président Félix te alinga zonga te po Kabila boyaka kota Congo batutu baebi mais lelo koyoka bazolo babongo Jean-Marc Kabunda nanu yo nanu komi président ali vice-président Assemblée nationale ozo tobola ba piné est-ce que en France vice-président Assemblée nationale ako tobola ka ba piné soka embouteillage eza bon mutabon so komi président kanga garde républicaine o kangena coffre na okenai yo mutuna bino non et ngolo batte que ceux qui toza batuna bi bon jida za mutana image à Jida image à muto Satan to lelo ko mi Jida non mais quand mais ezali misala na so muta sali misala bongo boto moni na Jida parce que bon baluka bien bino te ko baluka te ali to ali biso tout bana tata moko même to so na rappel moko mususu yana ba acte mususu to poser ba acte na laksa ke acte mabe tant nzamba bina kaya ko komi mitelengano kaya zaki muta Satan azali no mutu nzambe tanga bumi nzala pas ko mitelengano donc il faut tous à la claire Jean-Marc Kabunda yo Jean-Marc Kabunda bambongo tu ba pesa ba carte IDPS to comme il se coûte place mo boité Jean-Marc Kabunda yebi IDPS te ayakoya ayebi makama IDPS te autaki ko la président soki ya batu ya Mazembe donc nangina keno président za jouisseur est-ce que président za jouisseur akoyi ko pesa basa ba soda 125 $125 mais malobana bango na boy toza na raison bon muto za incompétent akoyi ko tia courant na libenge parce que Kabila muto za ki compétent ko le président Félix atel ko tia courant na libenge te il y a une mission na Congo ya balkanisation il y a une mission na Congo ya brassage na mixage à ba troupes rwandaises Kabila ya na Congo pour na kokunda ba congolais vivants oyebi bien tozala ki seul pays na monde même na tanga ba Noé ya badana Eve na ne salamate mutu moka zala chef état major na demboka même na Bible ezala te James Kabaré bazala ki chef d'état major na Congo chef d'état major na Rwanda
non ne salamate oyebi bien que ba Rwandais bazala ba institution na biso Kabila signa ba accord na Rwanda po ba Rwandais basala o balingi na Congo ko boma ko piller ko participer na vie politique na biso mais président Félix Aboyi Kabila incapable ya ko pointer Paul Kagame doigt mais président Félix a pointé doigt même fois que Kagame mobomi ya Congo boko expliquer ba Congolais que président Félix jouissait pour Kabila muto azaki jouissait te Kabila muto bo commissaire lo santu Kabila est-ce que makambu o ba fang diongo na ba jama kabou balobi so ba placer bango liboso abasi ya ba Shebe ba okolo ba bongo parce que procès Shebe ba sambisa 40 na tour Kabila ba sambisa est-ce qu'on yebi que major Karino Aboma nani Rossi Mukendi on dit que ba tie condamné à mort aza la prison condamné à mort mais Kabila azaki incapable abomi Rossi lelo na tongo après 2 mois commissaire capitaine dans des défier les sous ba congolais c'est Tshilombo le guide peuple congolais bisika ozali so tout dans la sima présent Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide ba ko sabino te na mutema mabe ya ba congolais mais toza awa makamazo ba faut ba vérifier bino bolobi que présent Félix a salé l'autre côté mais Kabila zalaki awa ba congolais de père et de mère na ne salamate na 21e siècle même Hitler a salangote même Hérode a salangote ba sambisa mutu na mai na makila Kabila salango devant Franck Diongo Kabila bomi ba congolais ebele Kabila asali ndenge mona Mobutu ba fana banda ku papa mama na bana doneti yobo moi sino na bana ba fana ndaku ba moni Mobutu atena stade Martyr abomi batu et là qui stade Kamanyola à l'époque congolais mota ko yiko ba mabe ya Mobutu ata sala meeting nyenye na Kinkole to na sele so lobi ndaku na komi bureau à localité donc on va concilier makambu kaza juicière za incompétent mais est-ce que juicière ko yiko sambisa est-ce que juicière ba ko yiko kanga ba carte bancaire IGF Otobeta Tolo Lelo IGF et banda depuis 1985 depuis l'époque à Mobutu mais pour la nini ezalaki na noté na tour à Kabila IGF ezalaki pour la nini IGF pour ni le IGF comme na honneur na gloire parce que président Félix a posé à bonne gouvernance lelo budget à Congo ya Kabila ezalaki pendant 18 ans 4 milliards mais ali budget mo ezalaki budget donc 4 milliards ya réserve à banque au président Félix a salé ezalaki budget annuel ya Kabila pendant 18 ans. Non, non, moi, j'ai le Congo réserve à banque, ils ont 4 milliards. Budget n'a biso commis na 11 milliards. Président Félix a salé encore tant que a 2 ans à FCC. Quel exploit! Congolais, le lot fan na Congo expliqué ba Congolais que Félix Tshisekedi est compétent d'aller jouer. Na Kanchach, à salé hôpital, il y a mystique, à salé école. Pour na bana ba soda bana ba koza ba député ba chef de l'état ba ministre lobby bazala qui rejeté na 2006 2007 na station na biso alemba na moni ba soda ba blessé de guerre bazo tambola ba osenga ba mbongo Kabila kipa ba soda te Kabila ezali que Kabila FCC danger boyi bande bolingi Kabila umela na yo lelo papi gane photo yo kasoni tato sala émission ya ko élever Kabila koloba que président Félix a salé le côté président Félix a salé le côté bongo ba réserve à banque wana utilité na matata tiki réserve à banque on a 800 millions président Félix Lelo 4 milliards et quelques donc Tito qui va 2023 to comme on a 10 milliards 20 milliards ok bravo voilà. Na Tshilombo le guide bravo na président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide papi gane nzambe azalaka na bénédiction moko pour na bambula oyo ya 2018 2028 président Félix Tshisekedi beta maboko Pérou Loa na osala bino alobini ok mlo likolo ya Pérou Loa non mutaliboma mais ce qui est Pérou Loa mais Pérou Loa non ça na digital pendant 18 ans muto Kabila ba combat ebele bundi to tout le monde na Pérou Loa ratazolo ba pona Congo ya ba pona digital pona Jeannette na Kabila Jeannette alongwe couturière a comme milliardaire ngamo congolais mpiaka mu reposo poso na zo baté lobi na tongela mukelezate lelo Pérou Loa zolo bake Kabila ayaki na babota ba soda ayaki na ba matela mutu pona ko séduire population ya kabiliste tout fait lelo yo ko expliquer batu que to senga Kabila pardon est-ce que pardon na devant famille Rossi lelo zoe ba misi biloko na me Rossi azana mabele lelo Jeannette azotambo na liberté ne ba lingina ba olive mais Shebe azana mabele likolo ya Kabila assassin criminel sanguinaire génocidaire tozana na kimia mkoto mona Kabila ba tie na prison. Il ne faut pas te blaguer dans les Congolais, les Congolais rêvent dans le Zali. Beaucoup prié pour le président Félix Tshisekedi. C'est notre frère.
il faut boyer bayango tokoyi ko sala erreur ba juif ba sala te ba poni Barabas na place à Kabila Oumela. Quelle façon de voir des choses. Muto abomi biso, muto nyokoli biso, muto akundi biso, tozaki na 4 options na Congo. Ceux que lingi oza na Congo kanga munoko kima to boloko to babomi. Seulement finga ongo kota mama Kabila soit au kimi Congo, soit au kangi munoko, soit bakangio, soit babomi. Il y a 4 options. Mais président Félix Tshisekedi t'as la liberté d'expression dans mboka lelo. Beaucoup comparer jamais na assassin. Donc ça veut dire Kabila aza mutu nazi, aza Hitler, koleka kutu Hitler, pero luara koloba. Cela veut dire to bani. Kabila azali important koleka ba Rossi. Okola sanga bemba Macron, oya bomi pona ba français, okola sanga bemba Donald Trump, to ya Joe Biden. Congolais soyons sérieux. Totika mutema mabe. Voilà, toujours kende molo pour nato si ça intervention na biso. Mais Denis Mukwege. Au moins que ndenge bazo sala na wana. Ça peut bien pour mboka te. Non, toboyi ba parvenir. Cela veut dire tolingi CV. Macron ou tu as pas allé na gouvernement ya François Hollande. Azali ministre ya finance. Toboyi Kabila, mwana ya Kabila aza congolais. Place atanga ebanité. Tata na ye ayebanité. Ngo ki makelele bimia wa ke IDPS ndenge zali wana bango babanda mafinga papa Tshisekedi alobaki bazong sa Kabila na nini? Bazong sa Kabila na Rwanda. Akosa kité parce que tangu Afdel Koti to mona ki ba Rwandais baza éparpillé na Congo na mona ité. Ba Rwandais bazo tambo na journée ba oboto na batu biloko. Nga Bogis Bompema na Emeli alias toka sango président Jiba Koufi toke pas président Jibe to kuti ba Rwandais ba koti Rwanda gifle Daïda mwana muki à l'époque akamati mwana bandi kolela mba Rwandais nazo longo la grenade ngana Emeli Masuba Emeli na Paris à tourner sur la kosi na président Jibe na Esbay ba Rwandais ba mona ba Mercedes te ba mona marbre te ba mona piscine te ba uti na kibusenzi na bonyama na zamba ba koti donc ba kangi ba biloka bato. Mais tant Afdel la côte ba uti ba makamna bango to kuta ika ba congolais muke mais majorité na ki ba bizimakara ba bougera ba zay banani ba rwandais bizi ministre affaires étrangères na mboka na soda rwandais alors tant ba ye wana les seuls congolais oya tellement qui devant peuple congolais sa Kabila ki pesa nani musée pesa biso facti to futa ba rwandais et yaki nani c'est papa Etienne Tshisekedi pona lo bagite ke musée pesa biso facture to futa ba congolais à Brazzaville to ba angolais to ba zambien to ba tanzanien to ba kenyan parce que on a 9 pays frontaliers pourquoi le baïka ba rwandais parce que dans qui ba rwandais ou bazaki na sima ya musée c'est clair alors tant que lobi bongo ba congolais ba biko ba bazo ngisi na Rwanda mais ba to ba ki baza ba rwandais ngo papa lo bayi bongo mais preuve nango ya makasi bana ya musée tant ba uti ba Afrique du Sud ba uti exil bo kondia solo et koti pour la liberté ya ba congolais. Tant bayaki na ba TV ba osenga Kabila sani so ba osenga test Aden elingo lo bani na biso nyonso tu ba congolais ngaku na yebi te ba benga Kabila comme Youssouf soki Youssouf so musulman mais ba na biso tu ba congolais mutayebi Kabila koleka bana ya musée bazate mais bango bazo senga ba osenga Kabila test Aden est-ce que nga ba frère nga ba sœur nga ba ko senga test Aden pour papa na biso est-ce que yo ba sœur ba frère ba ko senga test Aden donc so ba osenga test Aden c'est que ba yebi ke ozali ndeko na bango te yango na ta lobai kaza aloba yango na papa lobai ke ba Rwandais ba sani bazonga na mboka na bango yango na ngana bisao to boyi batu moka ba yebo to yebi bango te neti Denis Mukwege na kati ya este kuna mboka o lokola Congo ya DC makila ba congolais za ko sopana peza na este te yo ko zo prime Nobel na ngondengini yo zo prime Nobel na mboka ni wane makila ba congolais za ko sointer chaque jour bazo kunda ba congolais vivant donc Belgique uniquement ba bengisi leader index na parlement pour na ko protéger nani Denis Mukwege pour na asala ka ba mission moko ya mabe ya ba congolais ya ko zo makambo ebele ya ba organe ya mabe aokenanga nulle part te ngala oyamba ko lisuska awa ezela spiko après kamati bakena bango bongo na makambo wana pona nini Belgique akonza Congo akonza Rwanda pona nini Belgique asali politique te ya okamata ko arrêter hémorragie oleba protéger mutu moko ebi ke na kati ya est wana baboma Mamadou Ndala baboma Mbuza mabe bayana ebembene na kankokolo Kabila bengana ba congolais ba honorer te comme héros. Donc comme neni ka na territoire na pas protéger
Mukwege qui va protéger Mamadou Nda na Bambuza Mabe. Oyebite lui Michel wa kene ko pesa o basali je ke ba pesa e prime Nobel pour ba tchaye ka ba komisa président na Congo na makasi biso to continuité à Boumbu bazo ba richesse na biso ndenge balingi lui Michel akenda ba soana na vie Paul Sampu ba soana na ikate Union européenne pour nini lui Michel vie Paul Sampu amoni bango bangi ba lever embargo ba FC Sabi oh mais bino boyeba ke boko embargo na na tina te bo pesa bango pourquoi. Donc il y a que Denis Mukwege contre Congo RDC. Il y a poste à Congolais qui ne kobunda na Congo. Félix Tshisekedi est présent na Congo. En ratant Massassi en 2005. À Bunda on a 91 à Zaventem. Et dans l'aéroport. Bon, c'est pas grave. Et ça c'est pas grave te. Nani. Qu'on soutenir Denis Mukwege te dans les Congolais te. Bazo lité. Oh oui. Bazo lité de que biso to continue toujours na Boumbu ya Occident. So il toujours battu. Donc Denis Mukwege soit commis. Talaka yomoko lui Michel a présenté Kabila et pas roi belge qui est sauveur à Congo. Ah, Kabila rwandais de père et de mère dans la sauveur à Congo. Est-ce que un assassin criminel, excuse, un assassin criminel dans la sauveur na biso ba congolais. Tam nani gane oui ko matisanga mafuta na mutu. C'est quoi ça? De biso to komi ko fanda pour la tuer ba Kabila. Donc Kabila la rwandais. Kabila rwandais. Ya solo. Rwandais. Mais ce et ça comme Kamto Bunda na Martin Fayulu. Bazolo ba ke Martin Fayulu aza sénégalais, aza camerounais. Ya netinga bo naza. So mutalobi na ke onaza congolais. Te lokali boso na bango Eminde Mongo, Eminde Fafa Mongo, Mama Mongo, Eminde Bonto ya Befale, Emin Pabo Congo. Donc mutu se ba ke no bogi sa Mongo. Ata na répondre batu te na ko ke na village natal na biso na répondre batu. Que village natal na biso ngo ba koko na bango. Ti lelo Fayulu ko sala ngote. Temenga ina tuno limutu na Katondia wa Katumbi azo wele aza la président na Congo maza juif. Mais Israël pesa kuna ke ko postuler la députation d'Israël. Na bia to suka awa. Oh, bon, sikoyo Kabila aza rwandais. Mais bino lelo yo boza na pouvoir. Vous êtes aux affaires. Donc Kabila otikala ko zwa 600 et quelques $1000 wana ti na suka parce que bino bona na faire ce que rwandais wana. Pour bino ba rwandais. Donc Kingakati wana parti à mabele la capitale mobimba akangana ngolo. Donc Rwanda quand même bino bona pouvoir to suka bongo parce que to suka. Na esquisse. Et la question c'est que net Macron à côté là bakamunyo surtout à côté a changé. Donc c'est question à Tuninga. Tuninga question à bien mais président Félix à côté sika. Fallait qu'il y a ça dans ba état de lié aye ba makambu tout. Na ba loi et belé zali na ba parlement. Donc wana donc to c'est on a deuxième mandat. Ya landanga bien. France batonga ngona mukoromo côté. Ti lelo ba réforme ezo salam. Ti lelo ba ko changer ba loi ba réalité à libellé. Donc au président Félix a côté koyoka ke ko changer Congo quand na 5 ans c'est grave. Ko bossa na kate toto za na frappe moko ya makasi ya Covid awa na poto. Kuti Covid ya poto leki Afrique na surveillance. Awa eza qui très grave parce que awa yo na mukanda ma mutu eza centralisé. Donc ce qu'on na Belgique a pas mbaso ba beti mukanda na o makamna o tout e bimina adresse na France. Donc we bik awa ezala ki blague te. To kutani nango boko ba Afrique nyo sauté de panano mboka o. Président kutani na Covid. Da uto kota sika Covid e ko imbala moko. Kota la ba réalisation zo sala lelo. Donc cela veut dire la kisi ke peuple mais ko bossa na te ba Janine Mabunda ba telemaki ba tambu mwamba ba ilu kamba kwesi yango. Mais pendant 2 ans toi qui ko tourner en rond. Parce que le Baponi Kassasala qui ont parce que toute la majorité dans le Parlement. Et puis total qui moutou, total qui l'opèle. Avant qu'on dirige force la majorité dans le Parlement. Donc ça veut dire que loi Moussia, on moni le Kabila a forcé ma casse, cocotte na balikita ke Kabila a kokota ke il faut soutenir ba candidat Moussou pour na koluka ke na 2023 ka ba makamane za la protéger. Mais ça mouboulou parce que na 2023 biso to kondimate bato ba boma ki biso ba représenter biso na ba institution. Donc accepter la moté yango moni ke bisika tozali congolais nyon surtout dans la sima président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide ngato suka nga souci na ngeza liboy azangi mabete aza parfaite te ngato suka ti 5 ans aussi là Kingakati to lobela ngote Minembwe to lobela ngote 600 quelques mais yo ko Minembwe te awa na poto ba aventurier belé on est côté le machin Minembwe balkanisation parce que nani Robert Wazalaki 12 ans ministre de la décentralisation na bokonza siko na gouvernement nani Robert Waza répondre batano bozana bango Minembwe Robert Waza ba kwesa bokonza ilu kamba
Robert Wakuna bazwa minembo ba suspendre yango personne alobaka mais zalaki atongo midi pourquoi bi minembo eke kinga kati na 600 quelques ya Rwanda Ozana ya Malembe ya landanga bien Malembe batu président Félix Mikolo nyonso to ajuaka kizengi donc ne to alia watoza kokota na nga kondima mabele ya munene bongo kinga kati Kabila kanga yango Kabila kanga mabele wana batu tu bayebi mais toza kozela donc makambo wana eza ko dépendre kobosana te na mboka na biso ba makambo eza ebele obi ke Kabila bomi bato ebele ba ONG belé funda e ba ONG belé funda e biango mais ti lelo 50 au monde non naza ko solo na yo ba ONG belé funda e ba porter peu plainte mais na tunyo est-ce que mabe oyo Kabila sali na Kadhafi wa pesa grave ya Kabila eza grave même mutakangi Kabila te parce que ça moi aza élève ya ba mindele ya ba occidentaux ba dénoncer ba makambo mususu ya ba mbongo ba makambo belé to yebi ndenge la communauté internationale et vivre aka to yebi ndenge la communauté internationale soki mutu tala net exemple na secrétaire d'état américain auto ya Congo discours asali na Congo na Rwanda eza ndenge moko te biso toza kozela ba condamner Rwanda te mais ba sanctionner Rwanda na source à Rwanda source à malheur ya souffrance ya est c'est connu à tout le monde c'est Paul Kagame biso tozela ke basala ndenge basali par exemple ndenge basala ki na ndenge bauti ko sanctionner Russie na mama Ukraine au moins ba sanctionner la façon mora mystique ndenge basala ki Saddam Hussein tant envahir Koweït tozela ki ba sanction ndenge wana mais lokolo ya makama ba anglo-saxon ndenge bazo sala ya ba anglais ba américain mante tato na partenariat ko bosa na te bauti ko sala élection micro na ONU biso tozana embargo mais Rwanda, États-Unis, Angleterre, France va voter contre Bisso. Mais Russie et Chine va voter pour Bisso. Oyebi to sali na mission awa le 17 février na le 18. Ba ventiria ba Congolais ba kena kolela kuna na Bruxelles Union européenne Félix Tshisekedi Mboka ba Bisso ba ventirier. Nzoka ndo yebi bien que zalaki pona Europe ezobanga Russie, Chine na Turquie ba misaki 150 milliards de dollars 150 milliards d'euros pour empêcher Chine na Russie na Turquie parce que bango bazana partenariat gagnant 50-50 partenariat ya occidentaux o ya konyonga ba africain biso to lingi yango te na peso exemple comme à est biso to na États-Unis tout to ba partenaire donc to net moi na mobile soki moi si moka zui riche ezalaka te ke po akomi mwasi lokolo akomi mwasi riche soko za pauvre mama mobile na aussi sa pauvreté non biso to États-Unis to na partenariat privilégié pour la ni bazo litete ke guerre sila na est parce que za makambo na bango alors boya otia mona batu te ke président Félix Tshisekedi mutaza na base ya makambo wana a comploter mais bobi ke Kabila ya ki mission a sali brassage na ba troupe rwandaise batu nyon surtout oyo bazali excuse batu nyon surtout bazali RCD CNDP M23 baza ba Rwandais yoka Kabila osa Kabila obenga bango ba rebelle na idéologie que soba lobi ba rebelle c'est que ba Congolais ba se révolter yo ba rebelle mais soba bengi bango ba terroriste terrorisme ça pour la présidente et ce terrorisme ça mène en France le 13 novembre ça pour quoi ça François Hollande non ils ont pour nous faire souffrir bango mais tant ba bengi bango ba agresseur ils ont une idéologie que boleki limite ya mboka misusu yali mabe par rapport à la convention ya monde ya masolo ndenge ezali yango no moni que président Félix a la liberté ko pointer Kabila et ya ko pointer Paul Kagame que yaza parmi batu oyo bazo bundisa Congo mais Kabila zalaki incapable lelo koyoka ke ba Congolais de père et de mère ba fanda ba soutenir Kabila mais c'est grave. Voilà, tokomi na suka merci Bogis Mopema merci na passage na yo oti fraîchement de Kinshasa oti Belgique que yambi on est mingi et tout ces pétro comme le souka le basuka zani de le basuka ya liboy botika comparaison ya maman Olive na maman Denise maman Olive bayiba ba boma mboka et puis mboka moko te na monde ba tonga ona badon bola kisanga Brigitte Macron sala don apera et donc au côté de sous na maman mais oui faut la clair parce que ma comparaison moko stérile oye bukana mboka nini biso to maman na pesa ba comédien ba est-ce que maman peut mon pesa te maman ko pesa te maman za démocrate maman balbara la kisanga ni ba pesha kambisi maman Alexis Marie Bible et le connait l'équipe Bible donc maman senga baya na maman Marie ya le connait l'équipe Bible yebisanga biso so Yesu te metozate ba bazo ka Yesu soni biso ba bogisto koyoka Yesu soni te posa Yesu to nil
Donc et ali que bon comparer bango te pour maman Olive Baïba bazana ba carré minier bazana ba mabula ba pétrole bazana ba société biloko belé 18 ans na pouvoir bayibi ndenge balingi parlement sénat gouvernement ya bango makamutu ya mboka ya bango boko comparer bango tel kani Mobutu a géré pendant 32 ans nane Kabila a géré pendant 18 ans comment boko comparer na mutu a côté na pouvoir 5 ans 3 4 ans oyo bazo yibate baza olité pour l'intérêt ya mboka pendant 18 ans bo laksangata li banki yo Kabila sali ata ko réflexionner ata tenir de lemba laïka pamba rien tokaka ba kombo révolution ya koboma 5 chantiers ya ba massacre yango toza nango etikala ndelebi bosuma ba mama esani na mama esi na sens que papa kwedi akufi toyoka wa mama Olive akena bakata ya biso tout na passe na Congo boyisa mama Olive yelo kwa leki nzambe na mutema malamu akene kopesa badona bandako nyonso tozelaki akene pa tozelaki akene pa ya mwasi ale muloto biso to ba congolais to na passe et cause ate sélective comme ça mbongo na biso moko bayiba alebaki na suko pesa la biso batu mususu poto mona ke danger non. Et puis bon ça la comparaison maman Denise a pesi assurance maladie pour la comédie pour la populisme était la qui sangandenge ba pechaka. Voilà, merci Bogis Bompema, merci la bande comme Libiso, je crois que tu commis la souka donc d'ici là de Torobaka portez-vous bien restez Mambote Nyoso nayo pasteur Alain Kitete na Zifio Tunani na Vieux José qui Matembele le de la Bivor mbote trop na Joli Menga Prince Jamal Mukuna mbote trop nayo papa José Lutonda mbote trop na Ostani Lupemba sans oublier Serge Mundabi Levis Mukeba Jeti Mani donc vraiment tous ensemble biso nyonso tout peuple congolais Bogi Sadana Mboka bako sabinote azalaki kunota mona ba soda lukuta Bogi sa vivre en influence te président Félix azana makamwana te aza pour na peuple congolais aza présence sélective te pour na intérêt général ya mboka tout ici na Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait il a réalisé voilà Jean-Claude Mabanzo tout le bel la vie merci Elengi libene ya mama abotanga eleki baresete nyonso ya bakordo blenga nalia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki musuni nelengi banda yokenda apeti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa monoko Ma Monique nga mwana nozinako nazolela yo Peyastona mama mateya ya mama ezanga bilete to minerval kasi eleki baleso bametre baprofeser bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapake baprison nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te bapeti ya papa wemba le vieux Mayas WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!